situation pour dépasser biso ezate nzambe nde mutu apesaka makasi bien aimé nzambe nde mutu asimbaka mitema nzambe nde mutu aorientaka biso bien aimé tobondela banda kotala bolamu ya nzambe tozokende kotala bolamu ya nzambe eleki ebele soki toza na bongo eza po ya kobatela biso tozosangana kokende kosenga ye merci elonga kumisama mozalisi ya likolo na se kumisama eshadai kumisama le roi des rois kumisama le tout puissant nzambe lokola yo nkolo aza te akotikala kozala te yo nde makasi suti ya bomoi na biso nkolo yo nde nyonso na biso nzambe tobetelaka tolo papa tokende wapi soki na yo te eshadai maranata tokende wapi soki na yo te le tout puissant tokende wapi nkolo soki na yo te nkolo tobomba na wapi mokeli ya kokamwa tozotombola yo kokoza nzambe tozotombola yo mobateli malamu tozotombola yo mokeli ya kokamwa tozotombola yo libanga na talo tozotombola kombo yo na kati ya mitema tozotombola kombo na yo po toza nzambe emeke totombola nzambe tombola ye lolenge na batombola ye te tombola ye aza nzambe azelonga aza bikamwa aza mokonzi aza nzambe azelonga aza bikamwa aza mokonzi tozokende kobelele na bakombo nyonso bien-aimé tozokende kobelele na bakombo nyonso bien-aimé tozokende kobelele na bakombo nyonso asimbi mitema na biso azolala na biso azolamuka na biso nzambe azopesa biso makasi malgré des problèmes malgré des difficultés malgré des soucis mais totaleli nzambe ya bomoi kende kotombola ye loba bakoza malamu mpona bwamwe na nga bakoza malamu mpona nyonso na nga bakoza malamu mpona nyonso na nga adonai oza malamu mpona nyonso na nga kimia ya motema na nga esimbami epai na yo nkolo lokola ndenge nini na netola yo te lolenge nini na tombola yo te eshadai makasi ya bayebalemba eliki ya basantu nkolo nazotombola yo motema na nga ezotombola yo soki naza na bomo ezali soki oyo olingi soki naza na makasi na nzoto nkolo eza soki olingi oyo olingi nkolo ozobatelanga oyo olingi mokonzi ozobombanga oyo olingi mokonzi ozolalisanga ozolamusanga yango nazosenga merci na nyonso merci mpona bomoi na nga merci mpona kozala na nga merci mpona bomoi na nga merci mpona kozala na nga adonai nakima yo nakende wapi maranata adonai nakima yo nakende wapi banga na talo nakima yo nakende wapi mokende akokamwa nakima yo nakende wapi nkolo esika kokende eza te mosika na yo kufa yesu kati na yo bomoi ya seko tosi tondima yo lokola mokonzi mpe mobikisi nkolo na lola tikanga na umela na se na makolo na yo tikanga na umela na se ya makolo na yo nzambe merci jésus pour notre vie merci seigneur mpona tolo na se merci seigneur mpona moko na moko atie makolo kati na yo esika merci jésus merci papa tozotombola tozondima ya solo ke oza nzambe tozondima ya solo ke yo osalaka tozondima ya solo ke yo obatelaka tozondima ya solo ke yo obombaka tozondima ya solo ke mozalisi ya likolo na se tozondima ya solo oza nzambe na ngai oza kimia na nga oza elonga na nga oza bikamwa na nga yawe nzambe nalakisa bana na nga nzambe nalakisa libota na nga nzambe napresentaka epa bavoisin napresentaka ye na bao baza nzinganzinga na nga nzambe naporta na motema na nga nzambe ya délivrance na nga papa natongolo te nakotongola nani adonai natongola yo te esengwa motema na nga nde ezali yo o lobosaka ya masanta esengwa motema na ngai makasi ya bomoi na ngai ezali yo nkolo zwana yo lokumu mpona bomoi na nga nzambe monene lokola yo nkolo na mokili oyo yesu namoni te na libota na nga mokonzi namoni
te na ndako na nga mokonzi na moni te Yesu nzambe lokola yo na mokili oyo kolo aza te aza te banzambe nyonso mokili oyo biteko yo nde oza sukisa yo nde oza nyonso yo nde oza sukisa yo nde oza nyonso Mungu apesaka kimia na mitemo ezoki nzambe apesaka kimia na mitemo eza double nzambe apesaka kimia aza malamu papa nazotombola yo lisusu na bomoi na ngai na mokolo ya lelo motema na ngai ezotombola yo elobi ya solo za nzambe motema na ngai ezokumisa yo ezoloba ya solo za nzambe motema na ngai ezonetola yo nazotombola kombo ya bakombo nazotombola Yesu kombo ya bakombo nazotombola mokeli na nyonso nazotombola Yesu kombo ya bakombo nazotombola eliki ya basantu nazotombola Maranatha le tout puissant le Dieu tout puissant le Dieu tout puissant tombwama na yo Yesu tombwama na yo elonga tombwama na yo bikama tombwama na yo Yesu na bandeko nyonso tu baza na WhatsApp tombwama na bomoi na bango na bandeko nyonso kusangani na TikTok ngolo pona kotombola yo tombwama na YouTube Yesu tombwama na Facebook tombwama na yo mokeli ya kokama moko te akokani na yo Yesu azate nani akokani na yo Adonai azate akotika la kozala te oyo akokani na yo Yesu azate nani akokani na yo mokeli na ngai nani akokani na yo tozotombola yo Yesu mitema na biso ezokumisa yo mitema na biso ezosanzola yo tozotombola yo Yesu 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 le roi des rois le roi des rois le roi des rois le roi des rois Jésus est le roi Jésus est le tout-puissant Jésus est la manne cachée la manne révélée Jésus est le roi mon âme t'adore Jésus tu es merveilleux Adonai oza malamu mpona ngai Yesu oza malamu mpona bomoi na ngai Yesu nazotombola yo likolo na nyonso des fois je manque le mot Seigneur mpona loba na yo maloba ezokima nazoluka nasangisa bamo kolo po ete nasala phrase moko nanu moto asala te je n'arrive pas nalbimisa eloko moko nanu moto ayebisa yo te je n'arrive pas Seigneur bolamu eleki ebele bolamu no na bomoi na ngai eleki ebele Adonai bolamu na yo moko eyela kokamwa eleki ebele yango motema na ngai ezotombolo na motema moko motema na ngai ezosanzola yo motema na ngai ezokumisa yo elobiki oza nzambe moko te akokani na yo na likolo to na se Yesu nani aza lokola yo Adonai aza te oyo aza lokola yo okolo ya solo aza te akotikala kozala te aza te mpe akotikala kozala te aza te mpe akotikala kozala te merci Jésus Yahweh okubama uzali musatu okubama Yahweh okubama uzali musatu tuzebela nzambe Yahweh okubama uzali musatu okubama Yahweh okubama biso okubama Yahweh okubama uzali musatu okubama Yahweh okubama shirona angai okubama Yahweh okubama uzali musatu okubama Yahweh to pesa yodi uzali musatu okubama Yahweh okubama shilona ngai okubama Yahweh okubama uzali musatu okubama Yahweh okubama Hosanna haleluya Hosanna haleluya Hosanna haleluya Hosanna haleluya Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah. Hosanna, kosina yuda, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah.
Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Élevé comme un sababamba, oh, parce que vous êtes dans la ville, vous changer, vous êtes transformé. Nous sommes tous la salle de Moyo. Cette salle de Nicolo et ma pasteur. Cette salle de Nicolo et ma pasteur. Et mon complexe et ma roi. Nazotombola yo Yesu, nazotombola yo motema na ngai ezotombola yo. Makomé bisinga ikolo, c'est toi qui sondes le rang, c'est toi qui sondes le cœur. Papa soto fongoli na kati yo tala, okobola motema etondisami na kimia eza kotombola yo. Motema etondisami na sincérité eza kotombola yo. Nazotombola yo Yesu na butu ya lelo, nazotombola yo moyenge ebele, nazotombola le tout-puissant, nazotombola le roi des rois, nazotombola nzambe ya banzambe, nazotombola nzambe ya délivrance na ngai, nzambe ya makasi na ngai, nzambe ya elonga na ngai. Adonai nazotombola yo mokili na nyonso, nazotombola yo na bomo ya bana na ngai, nazotombola na ndako na ngai Yesu, nazotombola na bomo ya mobali na ngai, nazotombola yo nzambe ya bikamwa, nazotombola na bomo ya foye na ngai, nazotombola yo likolo na nyonso nkolo, moko te akokani na yo Yesu nzambe alola, azali te akotikala kozala te, zwa lokumu mozalisi ya likolo na se, zwa lokumu wa Eshadai, zwa lokumu le roi des rois le tout-puissant, zwa lokumu maranata nzambe, zwa lokumu Yesu, tosangani po totombola kombo na yo, esika male na biso esukaka esika ya yo ebandi, tolo soki totomboli yo te tokotombola nani, yo ndoza nyonso mpona biso, Adonai kumbama, Adonai kumbama lelonga, kumbama mokeli na kokamwa, obongwani tie Yesu, lelo lobi libenda libelo kotikala nzambe, tolo totombolo ndenge nini Yesu, tosanzolo ndenge nini nkosi na Yuda, tosanzolo ndenge nini mokeli ya kokamwa, tosanzolo ndenge nini yo nde kimia na biso ngolo, soki tokosanzola o te tokosanzola nani, elonga basantu maranata, elonga basantu le roi des rois, elonga basantu le tout-puissant, elonga basantu. La seule chose qui nous sépare de la bonté du Seigneur, c'est nos péchés. On se fout comme un biscuit aux salés. On se va coller ça. Ils sont comme ça pour tout la société, tout la scène, si il y a une unité. Il y a eu quand on a finga qui n'a tonga qui. On a qui a mamé. Adonai mawala yole tout puissant. Mawala yokolo libisa kolo munogobeta kile waku. Sayanda rabasheka ya basanta. Munogobeta milibaku Yesu. Nizwetali makawe sengele tala tenkolo. Yawe mawala yoli kolo bomo ya makola mokoto sana jini nzambe. Mawala yona bomo ya biso. Mawala yona bomo ya biso nzambe. Tokutani na siya makolo na yola Eshadai. Tokutani na siya makolo na yola wade wayondoza na kwa ya kasha. Adonai yondoza na kwa ya kasha. Maranata yondoza na kwa ya kasha. Mokela kokama yondoza na kwa ya kasha. Yawe nzambe yondo mema mikumba la biso na Golgota. O mema mikumba la biso na Golgota. Makileso pana kikolo pete biso toza kimia. Makileso pana kikote toza lobiko nzambe. Na kusani liboso na lokala mwasi ya zole la ya perte de sang. Na zole ya mawala yo na bombe na ngai yawe. Mwasi ya perte de sang yesu alelaki mawala yo azwaki yobiko. Alelaki mawala yo azwaki lobiko na masuni na ye. Na maladi na ye na nyonso na ye. Kora sata ya bababa. Na kusani na sena makolo na yo yesu kolela mawala yo. Mawala na bombe na ngai yesu. Mawala na ministère na ngai nzambe. Mawala yo na bana na ngai na ndaku na ngai yesu. Mawala yo na mobali na ngai yesu nzambe ya bikamwa. Mawala yo yesu nazobondela yo. Nazobondela yo yesu mawala yo. Mawala yo na nyonso na ngai. Mawala yo yesu na ngai. Mawala yo nzambe ya bikamwa. Nozalisia likolo na se. Soki tokolela yo te tokolela nani nzambe. Soki tokokumisa yo te tokokumisa nani yesu.
soki tokotombola ote tokotombola nani eshadai yondoza nyonso na biso koloza nyonso na biso yawe ozwaka moto pamba yesu olongoli na so tomboli likolo ozwaka moto pamba yesu olongoli na so tomboli likolo toye liboso na yo oza na kapasite nzambe ya kokomisa biso oza na kapasite nzambe ya kotombola biso oza na kapasite nzambe ya kovandisa biso na babuka oza na kapasite nkolo ya kochange bomoi na biso oza na kapasite yesu ya kolimbisa masumu ya biso mawa na yo kolo mawa na yo Adonai mawa na yo le roi de roi mawa na yo Adonai mawa na yo le tout puissant mawa na yo Adonai mawa na yo Yesu mawa na yo Yesu mawa na yo Yesu mawa na yo Yesu Yesu mawa na yo nzambe lola mawa na yo Yesu mawa na yo nzambe mikama mawa na yo elonga basantu mawa na yo nzambe na lola mawa na yo mozaïsien likolo na se mawa na yo mawa na yo le tout puissant mawa na yo papa tokokise na nani nzambe na lola tokokise na nani Yesu 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 tokokise na nani tokokise na nani Yesu tokokise na nani mawa na yo nzambe na milimo nyonso ezoluka yo Adonai mawa na yo tene bondela bondela lela mawa nzambe lela mawa nzambe na bomoi na biso loba papa mawa na yo eza kaka nzambe nde aza na droit ya rasha na bomoi na biso lela mawa nzambe loba yesu oza nyonso mpo na nga Adonai oza bikama mpo na nga mawa na yo na ndako na nga mawa na yo na bana na nga na nyonso na nga yesu mawa na yo bien-aimé lela mawa nzambe lela mawa nzambe lela mawa nzambe il est le même meilleur aujourd'hui éternellement lela mawa nzambe lela mawa nzambe lela mawa nzambe loba papa yokela ngai mawa topusani liboso na yo Adonai yoka mawa topusani liboso na yo Adonai yoka mawa topusani liboso na yo Adonai yoka mawa Maranatha yoka mawa le tout puissant yoka mawa le roi des rois kolo yoka mawa nzambe na ngai yoka mawa kolo Yesu yoka mawa kolo Yesu yoka mawa topusani liboso na yo nzambe mpona kolela mawa na yo kolo yoka mawa le roi des rois yoka mawa le tout puissant yoka mawa nzambe ya lola yoka mawa Adonai yoka biso mawa kotangela biso mabunga te solo kotangela biso mabunga te Yesu kotangela biso mabunga te bien-aimé bondela lela mawa nzambe bondela na biso elongo lela mawa nzambe loba nzambe ayokela biso mawa leso ayokela mawa soki Yesu te eloko mosusu akosala eza te esika kokimela eza te tolela kaka mawa nzambe na bomoi na biso bien-aimé lela mawa nzambe na bomoi na yo ya bana na yo ya ndako na yo bien-aimé na ministère na yo lela mawa nzambe na libota na yo lela mawa nzambe bien-aimé tolela mawa nzambe tolela mawa nzambe tolela mawa nzambe mawa nzambe na bomoi na biso mawa nzambe na bana na biso mawa nzambe yawe mawa na yo na libota yawe mawa na yo na libota yawe tozosenga mawa na yo yoka biso mawa biso moko tokoki te Pidala ndo asengi mawa na yo nzambe nzambe mawa na yo kolo mawa na yo Eshadai mawa na yo le tout puissant mawa na yo le roi des rois mawa na yo la man caché mawa na yo Yesu mawa na yo nzambe ya lola mawa na yo kolo mawa na yo Yesu mawa na yo nzambe ya bikamwa mawa na yo elonga basantu mawa na yo Yesu mawa na yo mawa na yo Yesu mawa na yo
mawana yo Yesu, mawana yo, 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 mawana yo Adonai, mawana yo, mawana yo Elonga Basantu, mawana yo, mawana yo le tout-puissant, mawana yo, bien-aimé la mawanzambe, tolela mawanzambe, tolela mawanzambe, Yesu ayoka biso mawa, Yesu ayoka biso mawa, Yesu ayoka biso mawa, Yesu ayoka biso mawa, Adonai ayoka biso mawa, le roi des rois ayoka biso mawa, le tout-puissant ayoka biso mawa, Maranatha ayoka biso mawa, na bomo na biso kolo mawa na yo, tosenga mawa na yo Nzambe, mawa na yo Jésus Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci. Merci pour ta présence. Merci Jésus, merci. Merci Jésus. L'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est ce qui cet esprit à cause j'ai péché. Pida MKB, tapoter, inviter les gens. Pida tapoter, inviter les gens. Mawana yo Yesu. Tozobela molimo na yo ekamba biso. Tozobela molimo nokolo ekamba biso. Nzambe mosusu azate, Nzambe monene lokola yo nkolo azate. Totondisama na présence na yo Adonai. Totondisama na présence na yo le roi des rois. Totondisama na présence no le tout-puissant. Totondisama na présence no Maranatha. Totondisama na présence na yo. Totondisama na présence na yo. Totondisama na présence na yo. Bien-aimé, bondela, 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 bondela Nzambe alola. Loba Seigneur écoute. Eh Yahweh molimo na yo totondisama. Inonde nos cœurs, inonde nos cœurs. Nzamba tondisa biso na nguya na ye. Nzamba tondisa biso na présence na ye. Nzamba tondisa biso na nguya na ye. Loba papa toza na posa na yo. Totondisama Yesu. Totondisama Adonai. Totondisama Elonga. Totondisama Bikamwa. Totondisama Maranatha. Totondisama. Inonde mon âme. Inonde mon cœur, mon esprit. Sois rempli. Mon esprit soit rempli. Mon esprit soit rempli. Mon esprit soit rempli au nom de Jésus-Christ. Sois rempli au nom de Jésus. Sois rempli au nom de Jésus. Natondi sama, na molimo mo santo, ma coupe déborde, 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 ma coupe déborde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma coupe déborde, ma coupe déborde, ma coupe déborde. Corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit, et ton disama. Corps, âme, esprit, corps, âme, esprit, et ton disama. Na ton disama, na ton disama, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Bomo inanga prudence, na ton disama. Bomo inanga prudence, na ton disama, na ton disama. Yahweh remplir-la, Yahweh remplir-la, Yahweh remplir-la. Yahweh remplir-la, Yahweh remplir-la, remplir-la Nzambe, Yahweh remplir-la, Yahweh remplir-la, Yahweh remplir-la, Yahweh remplir-la, remplir-la Nzambe Bikamwa, remplir Elonga Basantu, remplir-la Jésus, j'ai besoin de toi, 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 j'ai besoin de toi. Natondisama na kombo na Yesu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, bondela, bondela, bondela. Lobanzamba tondisa yo. Lobanzambe tondisanga. Adonai tondisama. Mokeli na nyonso tondisama. Tondisanga Yesu. Tondisanga le roi des rois. Natondisama, 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 na kombo na Yesu, 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 bomo inanga ana, ezara rempli, au nom puissant de Jésus, natondisama, na kombo na Yesu, 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 natondisama na kombo na Yesu, natondisama na kombo na Yesu,
natondisama na kombo na Yesu, natondisama na kombo na Yesu, natondisama na kombo na Yesu, natondisama au nom puissant de Jésus, natondisama na kombo na Yesu, natondisama na kombo na Yesu. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour le moment où l'autorité a bidé à Bomboy. Merci, Adonai. Merci pour tes moments où l'autorité a bidé à Bomboy. Merci pour te niveau pesa kimia na kati ya mitema nkolo. Merci mokeli akokama po yo lingo lobela biso nzambe. Olingo lobela biso elonga. Olingo lobela biso Maranatha le tout puissant. Olingo lobela biso le roi des rois. Merci. Longo la biso ba kontona matoi nzambe. Fongo la biso matoi ya molimo nkolo. Fongo la biso matoi ya molimo nzambe. Fongo la biso miso ya molimo nkolo. Toyoka yo lolenge toyoka kabatu nyonso te. Toyoka yo lolenge toyoka kabatu nyonso te nzambe. Toyoka yo nkolo lobela biso. Mitema na biso eza disponible nkolo pona koyoka yo. Na kombo na Yesu Christ. Ozalisi ya likolo na se. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci le roi des rois. Merci les tout-puissants. Merci Jésus. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Zamba pambola biso. Nalingi oza la distraité. Ya pida, boyoka bien. Boyoka biso bien. Makese, boyoka biso. Amen. Amen. Zamba pambola biso na bikala pande kwa TikTok pazo kiti malamu. Gloire à Dieu. Zamba na TikTok parce que awa na WhatsApp j'espère que biso nous surtout tout le monde a pesé malamu. Parfois on a biso malamu mingi pe ya mutu tuna na mingi bango. Donc on peut ça bénéficier ya prière ou ils ont bénéficié na ngo zamba pambola yo. Donc balai koloba boye. Je vais parler sur les ennemis de la destinée. On va ennemis à destinée. Ennemis à destinée. Tous allons me coucher, mais tous allons un peu profond. Zamba pe sayu matoi ya molemo. Pe o appliquer makambo oyo kamalamu pe o appliquer mon vie na yo. To parla ki l'autre fois dans Luc 18 verset 1 jusqu'à 7, on est pour le sur les ennemis de la destinée et aussi pas qui histoire il y a veuve oyo veuve ça moi si il y a veuve na veuve ça moi si oyo a couché mobali na veuve et moi si oyo na Luc 18 balobi boye qui ça loba et na moka moko boye et na juge moko et le juge ngo alors qu'on va montrer avant de faire pas nzambe. So imaginez que on va nzambe te na muda mukili asa negeni. Comment nzambe te ezaka te que ozon limiter que nzambe zali. Comment nzambe te ezaka peut ko sala makambo hors la volonté de Dieu. Amen. Sala makambo o nzambe asengi te moto sala c'est-à-dire tobanga nzambe te. Amen. Tango ko remarquer na mokili oto zana ngo ezala même na batu o bandimaka même pas existence en nzambe. Na ba ki philosophe mo ba ki Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, c'est que l'homme n'existe pas. Comme l'homme existe, c'est que Dieu n'existe pas. Amen. Bandimaka même pas que fin du monde ezali. Ba athée. Mutu azondimate que fin du monde ezali. Abi mutu vivre éternellement. On a même pas mindele ba musala ba robot bazo penser boye. Tangu mutu akolemba na nzoto basala batu c'est-à-dire ba robot au ko vivre même 200 300 ans.
Pendant la bango, parce que ça a résistance, mon qu'il est couvert. On a des sous de l'autre, parce que on couvre, on est occupé qu'on couvre, on a ma canisse à battre. Alors, il faut que ça là-bas robot. Parce que la place y a battu. Et battu, on va y épique un jour. Jésus a Koya, ba athée, battu, on va ça, ba antichrist dans la loba. Antichrist, c'est antichrist. Antichrist, c'est se proclamer Messie. Mais antichrist, c'est ça, dette, c'est disciple. Il y a antichrist. Il y a antichrist. Il y a antichrist, c'est ma Bible belé. Amen. Amen. Existence de ça bêté. Ça va pas pour la vie sur la antichrist. Parce que pas tout le monde dit même pas existence de ça. De là, on a juge pour la Ligue 18. Puis il y a un abandon qui commande à mon tuteur, même pas ça. Et moi, si Oyo a un problème, on va qui va quand on a un simple. Parce qu'il a une raison. Il y a un mouton qui est pas qui est bon sur la yé. Après qui peut essayer raison dans les camps où il y a une raison. Il va dire Dieu juge unique. Nous allons parler sur les ennemis de la destinée. C'est-à-dire, on a les camps, on a les camps, il faut aller jusqu'au bout pour retrouver vie d'ailleurs. Yamala. Mais c'est pour tout le monde, tellement qu'il est bon d'ailleurs, avec quoi péché et moi, si Oyo, à qu'il est au bout. Il y a mon là où on sait pas qu'il est bon d'ailleurs. Avec quoi péché, vie à moi, si Oyo. Juge Oyo a commis si vie à moi, si Oyo, a tiré la limite de l'Obaka. A commis si on a dit ennemi à destiné. Ennemi à destiné de l'Obaki, a ça pour tout Oyo, a ça liga pour créer la yoté. Ennemi à destiné, ça pour tout Oyo, a ça liga yo au sécaté. Ennemi à destiné, ça n'arrive. A ça pour tout Oyo, a ça liga yo au zazala toujours la vie. Ya koseka kaye ye na pesa na yo ya biki wana soki apesi yo mpe akometa mpe lisolo edebe espèce motu bazolika akitisa bino otina se bango nde baza baennemi ya destine yo toka belebe na livre ya Exode 23 na premier verset bible elobi boye tu ne reprendras point de faux bruits okoloba te maloba makelele tu ne rejetteras point pardon au méchant pour faire un faux témoignage. Ennemi est destiné à kokele koloba mabe na yo epai ya bato mosusu. Amen. Tozali mabe te ye akokele kaka koloba oyo akokilike lelo na l'extérieur baloba tiktok biso nyonso tosalaka mabe soki moto alobi asala mabe te eza moto alokuta soki tokanisaka mabe ya moto oyo asali yo yango nde okolikisaka ye te okomi sikoyo na place ya nzambe parce que moto akataka likambo ya moto na bosembo ya na nzambe soki nani koloba mabe ya kora epai ya bato ezala asali yango to asali yango te ngai te nakutuka bapardon na ye parce que bien aussi biso les pardons c'est une puissance qui libère eza bongo so obi pardon tu te libères bible elobi yango te mais soki osengi moto pardon tu te libères donc pardon eza puissance ozolibere moto na kati ya captivité na kati ya ennemi na kati ya mabe so osengi moto pardon ose libere na ye nzambe mpe ali kokota likambo na yo ennemi adeside akolinga akomona yo na edeside akolinga komona yo na bolamu te soki amona na bolamu ye motema na ye evite ennemi adeside
Ceux qui vous avez ma camarade et qui vous se préparer. À ceux qui ont eu au Kouéa. C'est pas pour tout les camps. Au Kouéa. Pour qu'ils peuvent pas beaucoup. Ngana deko oyo na mutu te prima la mutu bisuru bale ya ko te prévu te na ye mais ennemi a destiné à koluka aba mabe pona yo afin que pas passer les raisons ennemi a destiné ce que bota bona ye a koluka toujours ye azo le devant yo za toujours la sima na ye yo o apparaître te ye ne a apparaître o ko remarquer mutu za ennemi na yo o zo ka progrès na yo te. Alors, la moutou oyo, à la koloba, dès que le livre Exode de Epsibiso dans 23, premier verset, la koloba va faire témoignage. On peut pas la salité, mais il n'y a pas la salaki. Mais il n'y a pas de choses à dire qu'on bête et on est pour annuler la vie. Ça va pas moulayo. Ce qui y a dit qu'on mata dans la vie, il y a dit qu'on ma passe. Ma capacité, on s'en va payer yo. Et ça, il y a des procédures qui y a mot. Monter pour te payer yo. Il y a des procédures qui sont dans la bonne pour eux. Ma courage, on s'en va payer yo. Il y a des procédures qui sont dans la mot. Moi, on s'en va mot. On s'en va payer. Ça me donne payer yo mot. Comment on a si mal à moi, pas combat. Pas combat, moi, on a tout autour à nous. Pas combat, il été mis à décider à nous. Amen. Ça va pas pour la motumoko. Amen. Amen. On peut remarquer dans le livre de Genèse chapitre 4, l'histoire de Caïn et Abel. Caïn a sali hôtel naïe. Abel a sali hôtel naïe. On peut offrir sacrifice dans l'ensemble. Offrir offrande dans l'ensemble. Caïn a sali offrande à qui cultivateur. Abel a sali offrande à qui élévateur. Mais les bâches naïe a su premier naïe à Pessi. Ça a créé un mot. Bien aimé le grand malade. Abel Demta Senga qui Nzambe a créé offrande naïe. Nzambe a créé au souffler et sur le Pessi qui est premier naïe. Dès la qu'on créé prière naïe. Et Caïn a dit premier naïe. Et mon Nzambe a créé offrande d'Abel malade. Abel a bandi koyu, a Caïn a bandi koyu capitaux. Mabe na muninga na ye na frère na ye ozaki Abel. Ba ennemi est destiné ba sana basa la forme ya bakaye. C'est-à-dire akomunisa yo pour la plupart moni o Nzambe apesi yo. Akona ko loba mabe pona yo pour la plupart moni o Nzambe apesi yo. Ce qu'on a dit boye. Mabe ni Abel asala ki kaye. Soki akoka koloba akokitere na Nzambe ndenge ni akaya pia de kolanga bomoyo oya ngai boye te sele na pesa kaina na bate Abel lokola seba ke pia de ngai pena luka ofrandi wana na pesa Nzambe o Nzambe akaya ko kwa na ko Nzambe kwa se dit sur le surtout ndenge ni il a prospérer la vie la koyela ko tandiko osalaka ndenge nini akolakisa modele oyo asalaka otuna moninga likamika lisumu te ennemi ya desine na yo seli alingi olinga poke na yo alinga yo okufa yo olela akoluka na babaniere nyonso tu po te akwesa yo soki ozoboke soki ozotambola malamu akoluka meme deja koutilize po basala mabe ata na mosala oyo osalaka akolanda yo. Mais les biens destinés à comprendre que ce monde comme na mabe mingi avec aussi bâtisse pour le quelqu'un n'est quoi à progresser c'est pas ici mais quel pas modèle de corageuse à ici dans le mot information yango au moins qui est biscuit Amen. so que ça va là pour pour tout aller progresser madame la motivation à côté de ça la boye soki ça boye c'est pas boye parce que progresser au malamu on est possible de akolakisa yo Amen. dans la vie balakisa na passer chez lui-même le modèle oyo sel
aussi bâti. Pour ça, na ya gope na mona pe esimba. Amen. Amen. osala kozala motema mabe na ndeko te so okomi kotala ndenge nini ndeko no asali okomi koluka omarival na ye échec nekomi wana. Amen. moto nyonso to alinga kokomisa vie ya ndeko na ye lokola nde na yo ebandi wana bana kokwea parce que okomi photocopie na ye okoma ye te moto et puis Nzambe akotika ye te soki na Nzambe yo no kosuka mabe abale kwa Joseph bavandi boye babi te Joseph oyo fototeka ye les faisait des songes nabali komi tuna eloko nini oyo Joseph asalaki ya mabe na baninga na ye na bandeko na ye bafrere na ye. Nzambe abali kobambola Joseph sur le plan spirituel ali kotalisa Joseph lolenge nini Joseph akobambwama lolenge nini Joseph un jour akokoma premier ministre e bandeko ya Joseph ntango bamoni bachange ya Joseph mibale e bachange oyo ozoloba bazwi motema mabe batie liboso bakomi koyoka Joseph motema mabe babi yo oyo taka bandoto seke bandoto oyo je pense bandeko bayebaki yango ke un jour okokisamba bateki Joseph soki kotanga livre histoire ya Joseph oyo eza livre ya Genèse 37 pardon bateki Joseph eloko nini oyo mabe Joseph asalaki bango frère de Joseph bakomi baennemi ya destine ya Joseph basangani bayokani po ete bateka oyo ezalaki frère na bango. Bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'ils se regroupent pour baluka lolenge nini bakokwesa yo na se bato lolenge nini bakotia mutu na yo na se pendant que nous dormons pendant que tozoseka tozosola batu bazokanisa ndenge nini bakokoarrete tina yo ndenge bakokobotola mbongo ndenge bakokokosola likambo ndenge bakokosalir témoignage na yo ndenge bakokosalir réputation na yo. Pas ennemi à destinée. Joseph va décliner Joseph. Va voir quelle est la citerne. Va bibisier. Va décliner. Va y consommer pas papa na bango Jacob ba lobi boye. Joseph nyama mabe a suivi a dié. Ba suivi nyama ba bobi ba ko le makila ilamba. Jacob, moi ngai na pesa qui est cynique, na ba songe na ye, on a lingaka mingi ya kitoko, bible bi ya kipo. Amen. Bien aimé le Seigneur, azo yo kayo mutema mabe, c'est parce que oza kitoko, c'est parce que oza eloko. C'est eloko te baka ba yo te. Yo pense ni eloko ya Nzambe kati na yo. Amen. Sokola batu mingi bazobundisa vi na yo c'est parce que oza na eloko. Loba na eloko. Nazana eloko ya Loba na eloko beta na motolo. Nazana eloko ya Nzambe. Oza kwa Nzambe kati na yo yango. Amen. Sayo. Yo zo mwana mteriboma baolande babundisa ye. Sokola afana na tena baliso ya likala ye. Ana mutumba. Yo le kaka. Tala ba bebisa ke bilonga bango ba bebisa le ka pour le lobote. Oza eloko. Oza mosikito. Oza mosikito bien. Amen. Oza taille de ça bien. Amen. Oza boyango ya bien. Amen. Basina kaka place ya malamu. Yona telo komoko. Ngapi na kama tumbo libene. Na mokili na kibopa ina ngadi. So na yebi kene na tout sur na mutu.
Quand la bisika, oh, il y a mon akaïsa, oh, quand la moula, on a mis sur la kaïsa bien. Comme ça, on m'a dit. Je vous appelle, Bonsoir. On découragé. Amen. Si on a moulaï, pour qu'on a beaucoup, si on a moulaï, on a besoin de la coque. Pour qu'on a découragé, yo, on veut salir. Si on a moulaï, Nata bidia bidia kuna bidia bidia ono ka kutula te kwache yo kwa za muke no la kwa kasi ko beka yo sko o comme sko yo na complexe par rapport à moulay na yo OK moulay na muke c'est la moulay ne le pesa ka bien alléluia Amen. Amen. ko ben nemi a décider la raneli papa bundi na yo la bundi pas la moita ça bien c'est-à-dire quoi ça yo si pas ka mo parce que tu fais commerce na yo business na yo ça va moulay c'est kitoko pour nous sauver maladie so ko za relation malonga ba ko bulisha porter la relation na yo asa mutu mabe asa boy nyonso tu wana poka ka ba kwenta yo na se mena bona ni sambe yo sa mutu kwenta pamba te Amen. Amen. Le télébi. Amen. Vous êtes des bébés. Vous pouvez tenir dans la Congo la Kala. On m'a dit que Mounene et Poli Tente. Et ça dit, mais Babédi tue à Bibi. À l'autre bout du sud. Non, ça beaucoup. On a pas de Okobi makaka ata makaka gauche droite ko fungwama na droite makangi gauche ko fungwama yo sa mutu oyo ko kakina se lipolo ko fungwamela yo au nom de Jésus Christ. Amen. Baki nyonso ozobundisa yo parce que bayebi te bilakani linzambe atisaka na yo. Amen. Na yo mais ton intérieur bayebi yango te. Mais à moi, on a été. Ma dunia, surtout, on va dire que yo kufi. Et ça, quand on a passager aux les cas. Parce que c'est cailloté. Parce que c'est comme c'est cas. Parce que pour le moment, Joseph a combattu le premier ministre. On va dire qui on va voir qui est là comme la destination a été. On va empêcher la destination a été. Le quoi c'est pas comme on s'amène à nos baki. Adamu ta telemeli ya mbo sukara ya mbo eko kisabaka kaka. Amen. Pas pour la yo. Adaba komba ya batu. Ekoko kisama mutu ya mutu azalaka te yaya batu azalaka te batu baza ya nzambe mpona vi na yo azali te mpo toya batu ya nzambe biso nyonso todepane na nzambe yebasa mutu yebe azala na baproblème ye président pe aza na baproblème na ye wapi baproblème na ye ngai mpe seribe naza baproblème na ngai yo mpe oza baproblème na yo ntango mabe yeba yango ngai nzambe akonetola ngai me yo baproblème na yo ozomata kaka komaki se komata kotikala wana yo bazobundisa yo nayebi yo ozoyoka ngai esala mpona ndi yo donc oyo ndenge ozoyoka ngai yo ndenge ozoyoka ngai wana okokweya ata babundisi yo yo nde okolonga vanda kimia samba kokulela yo bibelo biboye garde silence et l'éternel combattra pour vous na mpona ezala na buta lelo kaka na silence na yo Satan a se levé la bouche lelo ala kokundela yo devant ba ennemi ya destiné na yo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La bouche ya lelo mutu nyonso tu akopesa faux témoignage mpona yo Satan a confondre ye au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Il n'y a pas de témoignage du Polo. Quand c'est un frère devant Dieu, devant vous, nous sommes à votre monde là. En 2018, la moelle de marché à la montée de la vie d'Angaï. N'a pas bien à réussir la réussite de l'église. Ça veut dire parce que la carte église n'a aucun église monnaie. Mais comme nous marchons bien, j'ai besoin de Sangaï. N'a pas la bonne yaya la joie réponse pendant une année. Il y avait 2 jours. Il y avait 2 jours l'église de Camarade. La ville de l'église de Tindako. La salle de prière avec 2 jours et 6 lits. L'église, on a créé comme la prière. À l'église, on a dit qu'on s'est pérandaï, qu'on s'est pasteur chérubin, pour l'instance, pasteur chérubin, avec la prière, pasteur chérubin. Un homme, en tant que communauté, habité, pasteur chérubin, pour profiter. Quand il y a l'église, vous voulez, il y a des profiter. C'est ça veut dire qu'il y a on a la question pour poser. Vraiment, par la grâce de Dieu, la connaissance moquée par rapport à des Hollandais, il va dire, humble, c'est pas voté. Pour poser. Non, pour la gamme, c'est la bonne salle. Par rapport à ça, mais la vie des cagas. Bonjour n'a pas passé à la vie. Bonjour n'a pas passé, parce que l'autre, c'est pour lui pas la gagne. Et là, on peut les gars à Bongo, il faut qu'il y ait des Bongo, et il y ait des Bongo. Tant qu'on prie, la gars est sili, na ce que la ganda a coupé. Moi, la beaucoup la gagne, c'est l'église, voilà. On dit qu'on témoigne malamu, on témoigne malamu, on nous kangaï. Pasteur est pessimé, on va comment on va quitter la motema. Parce que nous avons un défaut dans l'aïe. C'est un ami, je l'aime bien, mais le PC des cases, il est coudé. À l'état, il bossait à chair. Pour la côté de l'aïe, mais quand on a combattu, mais pas des questions comme la non, avec le pasteur chez les bébés. Lobby, capable d'église. Mokola bango, il parlait de ça, tu parles de Kinga, il singaï. C'est vrai, pour la silicaki. Mais, dans la Bible, les croix à y passer, c'est un passé pour l'église. Pour l'église, pour que vous allez consacrer. C'est que. Domaine, il y a silence. Et ça m'a cassé pour le Kakoloba. Mais bien sûr, encore dans la vie de il y a la gagne. Après un an, 2 ans, 3 ans, la 4e année, Zame a exposé pasteur Wana na niveau moko et l'église Wana. Batwa ko ebisa pasteur Chéribé. Makambo oyo baka passer dans le bakana bi lokola ya exposé ngai. A moi que na yeba likambo. Soki na yebi likambo te. Kolo bole na ngai. Na bi kolo na ngai. Na ki c'est pas que ma carte là où comme là pour les choses si moi je m'appelle pour l'angai témoigner ngai et cet esprit témoigne-moi si le frère va appeler parce qu'on va appeler pour l'angai dans le cas de la salité il y a après 4 ans jamais à espoir essayer de la manière par là sur les Camerounais de Kouraïdo on a ennemi na destinée parce qu'on va même prendre les causes, on peut qu'on va calmer la vie d'ailleurs. Amen. Et nous ne pouvons pas. À côté de la longité, à côté de la longité, Batou, Baliko pèse un témoignage, Mamolo, dans la vie d'ailleurs, t'as des commis, Asima Amabé, Asima Amabé, et puis c'est Kabouani, et puis c'est Saniboye, garde silence na yo na benemi nyonso tu ya vie na yo ozobundisa aveni ya bana na yo aveni ya mobali na yo baprojet na yo moto oyo nyonso tozoliboso na yo bakopekisa likambo na yo bakopekisa baloba oyo nzambe aloba na vie na yo esalama te nzambe akotelema akobulela yo l'éternel s'élèvera les dernières akotelema moto ya suka akobulela yo garde silence. La Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes. Les malheurs atteignent souvent les justes.
Mais l'Éternel la délivre toujours. Nzambe ya lola a délivré la main dans ma boca et ma méchant. Bato nyonso tu. Bato luka mabe na yo. Ça va pas témoigner pour la yo. Nzambe a soki pena bango. Yo vanda kimia. Tela nzambe. Oma nenge bitumba ngo ekoma gu. Nzambe abuna kama alamu kwa kama tamokili. Yaya. Nenge kutila na problème yo. Nenge akokundela yo. Amen. Oseka ekoma gu. Film comme Luka, acteur de film, Babetaka ye, acteur principal, acteur de film, Babounsaka ya Zokoya Koya, acteur de film, Timaka, acteur principal de film, Onianga Kufa, Batie Mounuku, Batie Kakina, Babeta Boye, film changé. Film changé. Film est changé au nom de Jésus. Amen. La Film est changé au nom de Amen. Amen. Ce que Dieu prépare pour toi, c'est pas ce que Dieu prépare pour toi. Amen. Ce que Dieu passe pour toi, c'est pas ce que Dieu passe pour toi. Mais ce que Dieu pense pour toi, alléluia. Et que ce qui s'en vient à yo. La Bible dit, la gloire du deuxième temple, et que dans la magasie, c'est mon glorieux plus que quoi les bosso. Amen. Asikila mutu ya lelo benemi ya destina na yo bakoya kofukama lokama de kwa Joseph afukamaki. Amen. Abiboye bakoya kofukama na makolo na yo bakomeka na mitu bango na bango. Amen. Et bakokomprendre que Dieu est Dieu. Sika te nzaba to na se yo munyaka kukolisa yo akola sa makolo yo benemeso ya tempo na yo bazopinga yo bazobundisa yo balingi yo kufa balingi yo bela okufa lelo lobi musika bazobundisa yo bazobundisa musana yo bazobundisa bana na yo bazobundisa bana yo mwasi na yo abe abundela yo bituma o balobisa yo bituma moko te nzambe abunda moko aeshuwa nyonso oyo akotaka elongo ezala kaka elongo ezala kaka elongo ezala kaka elongo elanda yo au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, oh mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, nani yango aza enemi na yo ya destine azobundisa yo na kupia yebi te bafisika moko bazoloba butu mpe na moi likolo ya sani moko babiya bonga te teni kakimaka bisimbaka ebaka po nzambe alilipo yo te bafana bisika moko baseba tokotala nde oyo soki okosisa ngo tokotala nde oyo okosisa nde oyo okosisa nde oyo na yo na bana na yo na mbongo na yo na nyonso ya yo na saki na yo okosisa yango Alléluia. Amen. 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 Les effets que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Mais si tu as besoin de l'élo, besoin pour sa vie d'ailleurs, mais ça va dire, au commun, bango les sous-soutés, comme dans la bouture à l'élo, ou tout le monde a bouture à yo, à confesser. Comment ça peut se Amen. Bongamba, tout ce qu'on a zappé. Soit position. Dans la prière, il y a 15 minutes, on te silicite. On l'a zappé. On se l'a boyé. On l'a zappé. Bongamba, on l'a bongamba. Yali là, yatanga bongamba, yali là bongamba. Yakora bongamba. Tout ce qu'on l'a zappé. Fukama, 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 fukama. Fukama, fukama. Mamaleki, mamaleki, fukama. Sobola nzambe. Jeki petu, fukama. Sobola nzambe. Ozolo baboye. Mutu nyonso tu. Na famille bo tata na nga. Na famille bo mama na nga. Na ba de bande ko na ngai. Na ba quartier na ngai. Moi c'est ngai. To ba to bo bande na ngai yoka. Moi c'est pas ko butsa, moi na yo apopo di sayo na te.
mwasi na yo mwana yo mpo akobulisa yo mwana yo akobulisa yo mobali na yo mpe akobulisa yo makambo na yo mpe bakobulisa yo oyebi mutu nyonso mondela ezwi mutu nyonso poso ya deside na yo lelo na kombo na Yesu Masiya tobondeli alleluya 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 na kombo na Yesu Kristo tozotelema tozotelema liboso na biso Nzambe oyo nyonso ezowuta na gauche ezowuta na droite oyo toza na makasi te Nzambe yango oyo tozotelemela nyonso bokeseni Nzambe telema obundela biso Adonai komisa biso makasi tete biso moko tokoka te ngolo baonoso bazotelema na nzela destine na biso koloba kweya baonoso bazoluka tolela bakweya baonoso bazomela faux témoignage Yesu bakweya na kombo na Yesu Masiya yo lobi ete togarde silence mokonzi yo kobundela biso Nzambe totelemi liboso na yo totieli yo motema totelemi liboso na yo totieli yo motema bien-aimé bondela 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 na kolandisama na mateya bondela tikete motema no nde loba motema na yo nde loba bien-aimé motema eloba Bible elobi ayokaka losambo ya motema Yesu ayokaka losambo ya motema ntango tolelaka na kuku Nzambe ayokaka mpe amonaka bien-aimé adresse prière na yo na Nzambe bato nyonso bazotelemela bavi na biso bato nyonso bazotelemela kozonga na biso bazotelemela baposition toza nango lelo losayanda yaba bakweya na kombo na Yesu Masiya bakweya na kombo na Yesu barekile na vi na nga bakweya na kombo na Yesu barekile na vi na nga vi na nga ezala totalement sécurisé vi na nga ezala totalement sécurisé na butu to na moyi ezala totalement sécurisé na mosuni to na molimo ezala totalement sécurisé vi na nga ezala sécurisé na kombo na Yesu 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 vinanga ezala sécurisé nazo sécurisé vinanga na mosuku to na molimo nazo sécurisé yango na kombo na Yesu na kombo na Yesu nazo sécurisé vinanga nazo sécurisé vinanga nazo sécurisé vinanga na kombo na Yesu Kristo nazo sécurisé vinanga na kombo na Yesu nazo sécurisé vinanga na kombo na Yesu nazo sécurisé vinanga Nzambe baonoso bazotelemela baonoso bazopesa faux témoignage na kombo nanga bazobundisa ndako nanga bazobundisa konzima nanga bazobundisa bana nanga mobali nanga fuaye nanga libala nanga Nzambe alona Nzambe abikamwa Yesu mokonzi akokamwa telema Adonai telema le tout puissant telema le roi des rois telema Maranatha telema Mosuya kokamwa telema Elikia basantu telema soki otebi tokende wapi Nzambe twana esika tokende te nasena makolo na yo nde tobongami nasena makolo na yo nkolo nde tozali nasena makolo na yo nde tozoluka kimia nasena makolo na yo nkolo nasena makolo na yo Yesu nasena makolo na yo Adonai nasena makolo na yo nkolo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus baluki oyo so yo te babitiko oyo tosali akila liboso sikoyo totie na ye balaki na nzoto na ye balobaka makambo yango ezalaka na hotel moko soki sali moko soki sala nzete soki baloba oyo balasala na liboka na toilette bato ozosaka mpo na yo ozokola Nzambe les frères du Saint-Esprit ekili kotumba bona ya papa pensa bona Nzambe na kizo la na ngomo na bona Nzambe tumba nyonso batanga bakombo na ngai ya bana na ngai etumbama Yesu etumba makolo Yesu etumbama na kombo na Yesu Kristo na bareunion na bango nkolo bakome yebisinga bakoya na nzela moko bakopalangana na nzela sambo Adonai bapalangana Adonai bapanzana na
kombo na Yesu. Bapanzana na kombo na Yesu. Bapanzana na kombo na Yesu. Obi ekende partout. Obi ya molimo. Epanza bango. Na makita na bango. Esika batanga na kombo na nga. Kombo abana na nga. Esika basanga na nga. Kolo bapanzana. Basola monoko différent. Bobandani na kana bango. Baswa na bango na bango. Debandani na kana bango. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Debandani na kana bango 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 au nom de Jésus. Bapalanga na Yesu. Bapola monoko différent. Bapalanga na kombo na Yesu. Basola monoko différent. Na kombo na Yesu bapalanga na kombo na Yesu bapalanga na. Ibe singa bakwana nzela moko Adonai. Bakopalanga na nzela sambo. Bapalanga na batika bomo na nga. Bapalanga na batika bomo ya bana na nga. Bapalanga na batika bomo na nga. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Yawe na zakaka na yo. Adonai na zakaka na yo. Zambo yonde témoin na nga. Yonde avoka na nga. Yonde makasi na nga. Moto makasi ya bomo na nga. Yonde ministre ya famille na nga. Yawe Zambe. Docteur ya famille na nga. Yawe Zayo. Ezayo Zambe. Juge ya famille na nga. Ezayo mokonzi. Mosusu te. Mosusu te likia na biso epai na yo. Mosusu te nkolo yonde tobetela katolo. Azate. Kolo azate. Azate na libota na nga lokola ya yo. Ya modele ya yo na vi na nga Nzambe azate. Azate Yesu. Yo muto zipi kaka bato babolumbu bilamba Nzambe. Oza Nzambe ondo changeaka identité ya moto. Otikaka bao batalelaka ote nkolo. Ora sana. Robo shikere besi. Sotanga kombo na yo. Nasuka nango tolate prière. Tanga kombo na yo. Ngai ani. Nakokufa te. Ata basangani ebele. Pona kombo na ngai. Pona kombo na ngai. Nakokufa te. Mwasi nakokufa te. Tozala mwasi ndomi. Mobali nanga kokufa te. Bana nanga bakokufa te. Bakokola malamu. Bapara nanga bakozala na bonne santé. Ane oto kosisa ngo malamu. Ane oto kosisa ngo malamu. Ata balobaki basali ba projet na bango kosimba te. Ngai ana tolo na se. Mutu moko akotianga mutu na se te. Mutu moko te akotianga mutu na se. Naza mutu oyo bachaka mutu na sete. Naza moponami ya Nzambe. Mutu nyonso mambena yo. Poko akonda na likulu tumwe kipona ngai, pona bana ngai, pona mobela ngai, pona misala ngai, bango bako na kati, bana kokota bona kata likulu yango bango bako na haleluya haleluya haleluya. Bona Nzambe funa biko na yo bona Nzambe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Babru patimule kipona ngai, bango bako na kata makulu yango. Na komba Yesu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kwa patimule kipona ngai. Je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel, je vivrai au nom de Jésus.
Merci pour le long de cette Nangai. Merci pour le Merci papa na pamboli ko longeza nangamburanga nzambe. Yozo bundelanga na lali Yesu. Yozo bundelanga na lali nzambe. Yozo bundelanga na se ya pongi nzambe yozo lomisanga yozo bimisanga molongo. Nzambe ona tielaka motema nzambe na betelaka to lokolo za nyonso mponanga Adonai oza nyonso mponanga nazwi bitumba nanga kolo na tikeli yango na se na makolo na yo bunda olongisa ngai bunda olongisa ngai Yesu Masia. Merci pour tout Adonai. Je te bénis Seigneur. Merci. Zala nzambe na nga libela na libela kolo kino koya kolo na lemba te. Baisser les mains, les bâtir, Alléluia. Merci le roi de roi. Merci le roi de roi. Merci. Compassion. C'est sûr que votre quête, c'est tout le point. Si moi, je vais parler, je vais de là. Sambalo, la Saba Israël, la pétition, merci Seigneur. La vie a dit que l'on a beaucoup. Merci pour merci et l'homme. Merci pour le petit victoire. Merci pour le petit victoire. Merci pour le petit Yahweh. Merci pour le moins chose ça, mais ma poignée. Merci parce que nous sommes surtout. Alors qu'on télève la destinée de la mission. Pas bon, il faut que ça pour la mission. Pour la bavure de prière. Merci, c'est que vous avez besoin d'un nom à prière. Ça se devait réussir et vous devez s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout à l'expéditeur au nom de Jésus. Les années à Kimia, en 2023, aux années à délivrance, les années à témoignage, aux années à mots, Adola kisaye elamba ya kembo elamba ya pembe lukala za dese menzelo amen ado stoke na kisembo na kisembo ni boka kisembo amen na muchelo Kimia wana ya signe de délivrance pour la yo. Amen. Oh, ça va bien ça yo, on va la ABC, ça va le goli au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va la ABC au nom de Jésus. Là, de comment on sentir déjà le boko. On va la côté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Na TikTok, na Facebook, na WhatsApp. Oh, Dieu, ça va changer en bien. Dieu a changé les mal en bien dans ta vie au nom de Jésus. Année 2023. Chiffre 3, chiffre réflexion. C'est un step pour stager sur la vie. 2023, chiffre 3, chiffre réflexion. Je vous salue, c'est à mon année, c'est 5. Je suis pas ministère. Je suis Christ lui-même. Ça va vous témoigner, ça va vous conseiller moi, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Alléluia. Merci. Malgré la mission de la kimia, tout ce que c'est la kimia. Na kami mutu ya ndeko ngai na sala beaucoup na yo papa. Batela bomba. Journée à l'élo la kimia. Pendant la journée, tu as tout la muka. Tu as tout merci. Batela biso, batela biso, bapoza biso na komo na Yesu Masia. Mais ça qui m'a monté ma ndeko boko. Amen. Ozokunda na ndoto yango yondo zolonga yondo zonganie yondo zomata yondo progresser yondo zolata couronne yondo zolata bakaba malamu pana yo zolanda yo ndoto na lelo za ndoto malamu na komo na Yesu Masia au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit spiritueux présent parmi nous. Merci parce que vous pouvez nous comprendre sur les mots. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons appelé la sécurité. Jésus. Alléluia. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer les verts pâtirages. Il me dispose des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la santé de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la voie de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car l'Éternel est avec moi. Ta roulette est ma fédération. Tu dresses devant moi inévitable afin de mes adversaires. Tu vois pour ma tête et ma coupe est bonne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, je ne veux pas que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour lui 3 fois, Amen. 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 Acclamons pour le roi des rois. Nous a délivré. Écoutez ma camonie. Peut-être ma beaucoup. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ça va pas me la mission. Amen. Amen. Pasteur Chérubin qui a depuis l'Angola. Ça m'a pas la mission. Maman Tole Massé depuis France. Alléluia. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papa Nila. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Lila Pika. Joyeux anniversaire. Maman Lila, Maman Lila, Maman Lila. Maman Lila Pika, Oumela. Lila Mobutu, Oumela. Que les bons Dieu te bénissent. Au Amen. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ça va pas bloquer Lila.
gâteau anniversaire, ta papa moulayo, année à 5, année à gloire, année à prospérité, année à mariage, année à montée, année à élévation, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette année t'apporte plein de surprises agréables, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons essayé de prier. Amen. 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 La beauté le 17 novembre. Waouh, on a gagné un mot. Le 17 novembre. Maman Enji Soukama. Oui, pasteur. Mosia de Konanga, Nzama Pambola. Amen, papa. Prochaine, Zanowana. Semaine prochaine, on va la modérer. Pour Solana Mamatolo, la modératrice, on a modéré Bissot. Donc, semaine prochaine, hein, Mamatolo? Ouais, papa. Moi, c'est pas Jean. Oui. Moi, c'est pas Jean. Oui. Oh, Papa Carolo, ma camarade Nanga, il écoute à Kamatamant de Konanga, donc, il y a de la Tanescamon, Koto Bunda, Tobongissa, donc, c'est un vrai ami à moi. Amen. Moi, c'est Naïe, maman, Jésus-Kama. Papa, libérez le TikTok. Ah là 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 là. Allô? 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 Libérez le TikTok, Nakata. Oui, papa, connexion direct à Mougulu. Tu commis le mercredi, hein? Tu commis vendredi, que Dieu vous bénisse. Dans la carte TikTok. Président, que Dieu te bénisse. Osuna Namonia. Cœur Clarisse, Sœur Clarisse, que Dieu te bénisse, Sœur Clarisse. Nzama Pambola Bino Nyonso, vous avez la TikTok, on est ensemble. Bisoto bon de la lundi, mercredi, vendredi, à partir à 23h30. Ndete ba ko poussa na présence en Nzambe. Bon les mbaté ko za na biso longo pota o tozali exactement ko vomé osenga biso mabondeli makasi poto bomba pena salu boka papa. Que Dieu vous bénisse. Tokutani bon vendredi à 23h30. Merci. Bisous, bye. Amen. Nakati, papa. Merci beaucoup.